Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bande Konanga, bienvenue na lande na biso ya kala. Ya INSNM officiel, bienvenue na balandi ya biso ya sika, ya chaîne abino INSNM officiel. Je vous souhaite surtout le bienvenu na chaîne Abiso, na chaîne Abino, INSNM officiel, na système moi propre bande onanga. Quand ni na ibisa Abino ke biso ta pamba te, so boye ki biso boye dans ya lobezali. So boye ki biso boye dans dossier sur dossier. Pas possible dans système moi propre bande konanga. Yeah, sans plus tarder, na ni moi na rappelez-moi. Ce qui est la première fois na yo ya kolanda chaîne Abino ya biso plutôt INSNM officiel, je vous prierai surtout ya ko s'abonner, bo s'abonner massivement et surtout bo cliquer pe na ngona na ya notification. Ngona na notification eza malamu po à chaque fois to bando tia ba vidéo ya sika bo ça la notifier bo za ngote parce que par la biso dossier affaire ezanga te. Quand na ebisa bino bandeko na ngai epai na biso matière ezangaka te. Donc bo s'abonner massivement en même temps tango wana bo s'abonner bo cliquer pe na ngona notification bo za la notifier na système moka propre bandeko na ngai quand na ebisa bino. Ya sans plus tarder tokota na mozindo na biso ya lelo. Mozindo na biso ya lelo eza kaka problème oyo eza na ba internet mikolo ba bezo oyo ezo mata ezo kita entre pa polémique ya comparaison entre Fally Ipupa na Maître Gims. Bandeko na nga kande na ebisa bino nga na lingaka boye soki na ye mwana ba preuve. Biso chaîne biso INSNM officiel tozalaka awa pona biloba loba te kofinga bato te. Toyaka awa totia tozwaka vraiment temps ya biso ya kosala ba recherche par-ci par-là. Tozwi moi quelque chose oyo toza biso moko sirke eza vrai. Siko na oye bino na réaction ya ye moko mwana spirituel a Fally Ipupa petit Fally. Ye pas vanda kikimia te a réagira ki na likambo wana. Raison pour laquelle biso pe INSNM officiel toloba ete to vanda kimia te na likambo oyo to tia mo analyse ka ndende ezalaka na système wa propre. Bino mo boyebi déjà bandeko nanga nga pe na tiaka analyse na nga, mais analyse ya biso eyaka après. Donc à la mingi te na otia bino audio ya petit Fally ndenge a réagir na likambo wana toyoka ye nini ya lobby et par après na ozonga on tia mo analyse na système moka propre bandeko nanga. Avant na tia bino audio na lingai mo na rappeler bino isusu ce que la première fois ya kolanda INSNM officiel, je vous prierai de vous abonner. Abonnez-vous massivement et tant wana bo s'abonaka bo sanaka pété ko cliquer na ngonga na notification na système moko ya tokos. Alors bandeko nanga na otia bino audio ya petit Fally toyoka ye et puis on se retrouve juste après. Maître Gims, toko comparer la Fally te. Mutu na mutu obet style ya musique na. Au moins style ya Maître Gims obet. Na style Fally obet. Et ça passe pour comparer. Fally Ipupa obet rumba congolaise. Voilà, international. Maître Gims obet musique ya Europe. OK. Mais Fally pas continuer la musique pa ya Europe. Omake, et ça passe pour comparer. Et côté na ko kota penza na muzinote baza ba grand frère nanga ba osala musala malama nyonso. Parce que Fally jamais Fally beta sale moko te ke salimpiak, jamais. Maître Gims beta sale moko te jamais ke salimpiak. Moko ta trois ba ba grand, ba star ya na monde ba kontaka bango. Ba côté Fally ba côté Maître Gims. Côté na bana ko tala hypocrite. Comprends? Mais respect na musala ya mutu na mutu. Maître Gims beta stade avec trois fois. Fally beta des fois beta bala moko et ça ta histoire kaka ba congolais ba beta ba stade. On va dire que Ivoirien, on va dire que Sénégalais, on va dire que Camerounais. Makila ka ba congolais. Maître Gims on va respecter Fally, c'est mon grand frère, grand frère. Na ba mazo sala ba ni makati. A respecter kai. Non on va dire que na finga Maître Gims pour Fally beta la maboko. On va dire que na finga Dadju pour Fally beta la maboko non. Na kwa pona kumisa ba grand frère ba sa fierté ya moko na biso. On tombe la drapeau. Maître Gims qui n'était sinon beta minele mon côté plein et sa fierté à Congo. Fallait qu'il n'était sinon beta plein et sa fierté à Congo. Fallait que na Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon beta plein fierté à Congo. Gims si n'a pas au Sénégal, ce qui Espagne va beta plein et sa fierté à Congo. Na quoi que na finga Gims pour Fally beta la maboko. Na te que na boya d'Adju pour Fally c'est pas non.
eza fierté ya biso ya mboka na biso eza mettre Gims abeti bifo na reine fala beti mbala moko defo eza ka fierté ya mboka na biso fala sali play Gims sali play soki fala saki mpiaka tonto maki fala za niveau Gims te soki Gims saki mpiaka tonto maki te Gims niveau fali te c'est ba tu baza ba star baza ba superstar ba on la fierté ya mboka na biso ba on la biso soni devant ba Davido devant ba Wizkid devant ba Bunaboy so tangi Bunaboy otangi Davido tangi Wizkid otanga fali otanga mettre Gims otanga Dajo baza bato baolongola biso soni na mboka na biso ya Congo osala honneur ya musique congolaise eza ozotanga ministre ya Côte d'Ivoire otape ministre pe ya Congo parce que dipende eza wana tanga Gims akometa na États-Unis automaka drapeau ya Congo je suis congolais to fala kobeta New York obe kobeta soki na New York obe na New York est-ce que merci beaucoup so il fala kobeta na New York atobe drapeau ya Congo wanini fierté ya Congo mettre Gims avec Stade de France 4 fois fala beta 2 fois eza histoire que fala beta Stade de France eza différent. Est-ce que fallait bêter à bêter des stades en banana mettre Gims avec Stade de France? Il y a un Stade de France. Attends bêter 10 fois. Mon inga bêter il faut un Stade de France. Mettre Gims avec la musique et à poto. Fallait mettre la musique internationale. Ça n'est pas normalement. Oh, là tu veux dire quoi? Non. On a le pas soit là. Mettre Gims avec la musique dans la poto. Ma fallait ma musique ah ouais. Tu vas ma musique comme ça, ils vont te faire citer. OK. Et à tes que tu veux faire mettre Gims, mais non. Tu es comme ça, tu es comme la bateau sur bien. Mettre Gims c'est beau ta musique, à grand star, à ça va trophée à danger, à mi tout danger, à ma pas danger. Fallait à grand star, à ça va trophée à danger, à ma pas danger, à mi tout danger, à ça va star à miner. Vous comprenez? Mettre Gims sur ta musique en France, fallait mettre musique qui a ou attire ma musique à ça, et ça facilité papa. Et ça blague. Et pour petit Fally pour finir, qui est grand? Bon, Fally. Non, pas grand. Bon, tu vas pas grand frère, non, pas ça comme ça. Non, moi je parle pas de grand frère, tu le grand frère, tu le grand. On a des polémiques que Nafinga Gims pour faire la super. Il y a un autre on a besoin. Ah, c'est raté. Nafinga Dadju pour faire la super là. Gims a bon chanteur, Fally a bon chanteur, Fally a grand, Gims a grand. Gims a tout ça va ça la mienne, Fally tout ça va ça la mienne. Ça c'est vrai. On s'en parle ko dans un pour na compte mais Fally papa na wasali na mokile banga. OK. Normalement Fally a grand frère na âge. Mais toi tu es la musique, bon tu vas ça grand. OK. Pour ça Gims pour ça Gims a commettre dans stade de France, on s'appelle. Fally ça commettre dans stade de France. Déjà ça la plaît. Il y en a maté. On s'en appelle. Sold out déjà ça. Merci. Et ça la fierté en mboka na biso. To ça ba na mboka, to ina na pona nini. To bo na pona nini. Le soir Gims a coûté na Fally, on peut se montrer grand frère na mère. Félicitations à Makamoto sala. Et ça ba mettre Gims ba za ba grand, moi grand, ko ngate ba tina ko na busoba. Bana ko Fally kaki pa ka kokolo. Fallait qu'il parte. Non, on mani na ko ma ba kofi. On mani elo ko Fally ki ma kofi. Et ça ba buzoba. Kofi am mais Fally nga kofi. Ati me poni. Ama aswa kangana na kamisu na oyo. Na kota na bena na kota suna buzoba. Ya Fally ki ma ka buzoba ba. Kofi am buzoba. Te buzoba ndenge te ko buzoba musique. Mais c'est ça je ba buzoba teke ya kofinga. On me Fally afinga profiter. Dans le cas d'émission comme ça, te vena ngai. Akumisa ka yelo alors ba bien. Respect na mon père. Merci. Mais est-ce que mon père respecte la Fally te? Constant yo sala. Est-ce que alinga ka kota alinga ka la Fally? Na muto Fally lekie adiminer Fally. Na muto Fally lekie adiminer Fally. O ma ba we. O ma ba we mutu ma ba betika je mo laisser secret ko faire mo comparer yena Fally. Ya ba biloko Fally. Ya choka bi na. Choka bi sote na lelo parce que to leki bango. Oleki bana. Ya choka bi sote na lelo konta. Ya choka bi sote na lelo konta parce que mutu azali kolo na mutu azolu ka buzoba ya dosi. Mana ko finga ko fite. Mais Fally boine ba buzoba ya ba katila te. Aidika na linga na ndo kanga maboy. Naza na kwenda mabe pasa na kwenda mais respect na vie. Petit Fally. Yasko ba komine ko tira mettre Gims. Mettre Gims ko za grand. Ko ko na be ba to ba ko quand même. Nani ko mettre Gims ba za ko tira te sali kam. Ko za grand. Essayez déjà Fally nini. Ko ça la tête. Tabatino exemple na TV. Exemple. Ba dite ke sala miti. Exemple na TV. Na Congo. Apa na mettre Gims. Apa Fally exemple. Na Congo. Je bataille 3 musiciens. Et que yo grand. Ko ba na Fally. Bon appétit Fally. Excusez-moi. Que yo mettre Gims, je dis valeur Fally. Ko ba na Fally. Non, c'est bien boya ki Fally. Là je te permets pas son article on a mona. Je vais battre sur la commande. Petit Fally. Merci. Petit Fally aux musiciens. Les autres devant cadeau on confirmer biso. Fally pour pas les grands qui confirment le musique na Congo na mona musique. Qui est les gens de la musique congolaise. Entre Fally pour pas et confirmer le musique. Bon. Tu as les répondre. Fally les gens confie pas les gens. Qui est grand. Entre confirmer le musique. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il te plaît. Nous parlons de carrière, non, salle. Kofi Azal les gens, Fally les gens. On a yo, nani grand là-bas. Kofi Azal les gens, Fally les gens. Fally Azal Nicolas Kofi parce que ça dépasse la défense. On l'a vu? Kofi Azal sa défense. Fally Azal Nicolas. Ça la date sa défense Kofi Azal. Kofi les gens, vous te dites Kofi les grands légendes d'Afrique. Mais il y a des sangaï, il y a des sangaï stade de France au Kofi avec ça. Et ça attend les. Non, les gens Fally pour pas bêter. Excusez-moi. Mais moi j'arrive à les gens, devant ma Fally toi. Bon là bon non. Moi j'arrive à les gens devant. Toi là bon des abos. Moi j'arrive à vision. Yo vous stade de France, on va stade
démentir, le coup, on a 20 mai, même en mutuelle, on a congolais, on a boudé, on a trouvé, on a musique. Comme on boudé, stade de France, on a 20 mai. Il y a un stade au Kofi à Beta, à stade de France, ou bien stade de Suisse, ou bien à qui grand. Avant, on fallait, on a biscuit à Bazalelo. Il y a un stade au Kofi à Beta. Martyr, Kofi à Beta, Martyr. 80 000 places sur le stade de France. Moi, je t'informe, il fallait pas parler de Luana. Bon, moi, là, Machi, toi, Makambo, Maï Bagagra, du Banambo. Maï Bagagra, du Banambo, Maï Bagagra, Mboka, Noti. Nambo, Kana, Yoko, Bete, Nambo, Bete, Nambo, Kana, Nambo, Kana, 10 000 Tuka. Nambo, Kana, Lemba, Tema, Tetra, Kinabo, bon, soutenir moi, les Sandra, Bawaya, Play. Toi, Liban, on va aller valer à mission à Zagra. Non, dans Liban, il fallait pas grand que pour faire le milieu. Oui, 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 dans ton taxi, dans ton taxi, oui. Petit Fali. Oui. Fallait pour payer grand et Kofi, il pas même bon. La Congo, ils ont ça, la politique, la Congo, c'est normal. Kofi, Azal légende, avec la musique bien, et tika la histoire. Tobo a été. Azal grand, avec la musique à Kito, avec la Tila Babati. Mais, non, pour la famille, il pas bon. Papa Kofi. Petit Fali, le lot, il Lobake. Maître Gims, c'est là pour nous, Kofi numéro 1, na Congo, et rêve. Et c'est rêve. Et ça, mais ça continue. Même si on se bat, mais Maître Gims, c'est la valeur, on a dit Maître Gims, encore ça, bilo, on a dit. Alors, tant que tu fallu pour passer un légende dans la génération. On va bon mettre que grand frère naïf. Mais papa n'est pas dans Kofi parce que qui me dans la génération lélo. Ah, je sens Kofi. Kofi est là-bas. Ouera, bah JB, papa Ouera, bah grand calais, c'est normal. Ça bien Ouera, Kofi. Papa on dit bah parce que la légende, Ouera bête ami. Au moins Congo. Non ouais, question au moins Congo. On finit à Moutouté. Non finit à Ouera que Kofi que JB te mettre là-bas. OK. Na Congo. En Afrique, sur le Wally fait na Congo, mais n'attends Ouera. Na superstar. Ouera star. Bon, fallait pour papa les qui Ouera. Oui. Je n'ai pas de papa, la musique. La génération par génération, papa. Il y a la génération de musique. Non, toi, génération par génération. Ah, la génération fallait non. La génération fallait non. La génération va ouais, va profiter, va JB, papa ouais, va grand calé. Génération va fallait, va Ferré, va héritier, va Ferré. Président Ferré. Papa Ferré, papa Fali, papa héritier. Papa Fabricage. Papa Bina Filet. Donc ça, la génération par génération. Mais sur la génération, il y a papa Kofi. Voilà, ça star. Pour les gars Kofi. Star, il y a ma belle Afrique. Pour les gars Kofi. Il y a ma belle. Voilà, ça star, il y a star. Star, oui, star. Il y a des gars, on est passé à l'année. Maintenant, il y a ma salle. Oyo Betty. Maintenant, il y a ma Kofi. Oyo Joie. Maintenant, il y a ma avantage au joie. Kofi a star à minette. Il y a des légendes en Afrique, en Congo. À ça, il y a minette et bien. Tobo a été. On va se faire dans la mais. So dans la génération de Colo, on a star comme les Pour les gars. Ouais, on a ma salle, ouais, en salle ma bagamolo comme américaine. On fallait ça lélo. J'espère que trop bien. Je m'esquisse. Bisous de petit Fali. C'est qui très bien dans lobby hein, le système propre hein. Bandonanga na bisa bino ke, Olanda et Toyoka et par après to ya peto tia bisa analyse na bisa na système moka ya propre quand na bisa bino. Petit Fali a tie moi analyse na ya lobby c'est là yé. Surtout bandonanga boza na compréhension na mokili. Omoni soki mutu azolo balikambo. Cela ne veut pas dire déjà que ekomi bongo. Moko ndenge to vivre ka mutu na mutu azalaka na moyen na ye ya ko comprendre eloko, na moyen na ye ya loba, na moyen na ye ya koloba point d'avis na ye, na moyen na ye ya ko s'exprimer quoi so na loba na ndenge ya mbongo. Donc soki petit Fali lelo atelemi kande na tie bino audio alobi. Cela ne veut pas dire que déjà nde likambo wana de bongo ezali non ye pe un mutu akoki koloba na selon na ye bo comprendre selon ye plutôt je m'excuse ezaka nde bongo. Donc toyoki très bien de petit Fali à s'exprimer, de petit Fali à lobby entre pas polémique ya. Premièrement, parce que toyoki a lobby bilo miba so miba ni misato boy mais biso surtout toi basé na polémique en mettre game la Fali pour pas. Donc de polémique toyoki est très bien, je m'excuse de à lobby toyoki est très bien. Donc pour na ya lobby quand na bisa bino moyen comparer bato wana ezate ba balé hein ba économiser na biso bato wana nde ba otombola bendela ya Congo hein bendele ko ya te de bato wana. J'espère que très bien toyoki a poni muto wana terre. Biso tout tobi très bien que Fali petit Fali maître na ye papa na ye la kisime na mokili lelo asali petit Fali za Fali poupa. Normalement lingaki aba pona ye que non Fali poupa nde numéro 1. Mais alobi ana sagesse noso hein. Na sagesse ebele atie wana et puis aponi alobi moya pona bato wana ezate batutu ba sa fierté
Kandi na yebisa bino basa fierté ya mboka ya makila ya RDC Congo, hein, mboka ya bakoko. Kandi na yebisa bino na système moko ya propre. Sans plus tarder bandeko na ngai, INSNM officiel pe etia mwa analyse, hein, bandeko na ngai. Tosolola kama fin de fin, totia mwa analyse na biso. Lokola kande petit fallait bisi bino de réalité na réalité. Tolonga likambo wana hein. Ya compara bato wana basali déjà plein ba foule ebele donc moya comparer bango eza te. Na ngai kandi na bando ebisa bino bato wana moya compara bango eza te. Bato wana basa fierté ya misiki na biso, mais biso toyebi très bien ba œuvre bango tout ba osala, hein, ba œuvre ya ba trophée ba remporter, ba œuvre ya ba stade ba obeta libanda tout comme na kati ya mboka na biso, hein, tozo mona biso tout. En dehors de tout, en dehors ya fierté mboko ba osala mutu na mutu moko na moko to mona ndenge ba osala ba tournée ba kebo ya kia beti stade ya kia beti salle mobo ya munene ya Gaillard balem kaka ndenge tozo mona biso to kaka ndenge na le 2 mai yemoro Aigle na Stade de France 80,000 places, bande on ngai donc isa ba œuvre to mona, ba œuvre ba stade wana ba ninyo ba wana ba beti na France ba yana Kamura ba beti ba yemo games ba beti ba Borna Boy ba beti ba stade wana be Fally Ipupa ye pe obeta ngo kala mingi te. En janvier donc dans 2 mois et dans 3 mois plutôt parce que stade a Fally Ipupa eza na mieux na système oka ya tako système ya propre to comparer bato wana te. Bato wana ba fierté mboka fierté na biso bandeko na ngai to pesa bango ne force quand ne Fally Ipupa aza na stade na France kala mingi te to pesa e force le ka bien to pesa e amour wana to lakisa vraiment ya bien ya kitoko na système ya propre, hein, bandeko na ngai, hein. Na kusa plus tarder bandeko na ngai na rapela bino kaka soki la première fois olanda chaîne na biso yo INSNM officiel, surtout je vais vous prier de vous abonner. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai. Tango bo s'abonnaka bo bosana peke ko cliquer na ngonga wana notification à chaque fois, hein, vidéo ya sika ekokota ozanga ngo te parce que par la biso ezaka matière sur matière, dossier sur dossier. Ezangaka te bandeko na ngai ezaka chaque donc s'abonnaka bandeko tokomi na suka. Merci na kolanda biso, merci encore une fois et bye, à la prochaine.